Mbote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozwami mokolo na lelo na kolobela video moko ezali koleka na kati na YouTube esalami na Kovo Ingila oyo asili kofinga ne mwanda semi bandeko na ngai tolobi to beta lisolo oyo to ya ko beta sete na likambo oyo po tolobi soki to tiki yango ekozala mabe mingi pona biso vraiment tolobaka mingi te kasi soki tolobi eningo loba ete likambo ezali tokoki ko autoriser jamais ata na mokolo moko te makambo oyo nyonso Kovo Ingila asili koloba contre ne mwana semi tope contre mutu nyonso oyo azali mwana ya Congo tokoki kondima te ata mokolo moko te ba dénigrer na niveau oyo Kovo Ingila a dénigrer ne mwana semi bandeko na ngai pati la belle na be naza mutu oyo na lobelaka mingi batu oyo babwaka na sensi nini mutu oyo batu baza ko négliger po nzambe ya sala biso nyonso batu apesa mutu na mutu valeur na ye mais na lingaka te na mona mutu a négliger mutu tope mutu akitisa mutu amona mutu pamba ndenge toza na Congo wana mutu aleki Congolais mususu na bo Congolais azali te biso nyonso toza bana ya Congo ezala oza mutu ya liboma ezala oza moyibi ezala oza ndumba ezala oza nani oza Congolais na kakeba kitisio na kakeba zo zoyo valeur te nous on est là ya ko défendre tout individu oyo bako nyokola tope bako bwaka na mabele ya Congo yango na kaya ne mwanda semi na lobi fona ko beta sete pona beta deja ba sete na makambu ya batu ebelo ba bwaka bino moko mona na beta sete na liwa ya eme makengo o ba pasteur ba bwaka ka ba pasteur bandeko na ye azalaki mosali ya nzambe ba pasteur bandeko na ye ba bwaka ka ye ba négligea ka ye alors ngai ba kawana na yaka toujours kobeta mwasete na batu oyo balingaka kolanda ngai bakolanda po bayeba mabe soki ezali wapi ba défaut ezali wapi na salaki lisusu video mususu ya mama Marie Misamu oyo tangu babwakaki ye na bana na ye na famille na ye ngai na yaki na beti mwasete na likambo wana po ezalaka eloko oyo ya ngai soki batu mingi bayebaka ngai te pati la belle na zawana pona ko défendre batu oyo batu babwaki to pe batu oyo batu baza ko négliger po nzambe ndenge na uti koloba soki ataka biso nso na mokili to vivre toza na droit ya mokili oyo mutu mboka leki mutu na ki mutu azali te eloko wana komi komona yango mingi na kati ya Congo na biso eza na batu mususu ba mizwi lokola bango bazo kitisa batu mususu oko bandeko tokoki kondima ata mokete mutu oyo aza mutu lokola yo alekela ona ki mutu eko beta mwa sete na likambo oyo etali Kovo Ingila na mafinga oyo afingi ne mwanda semi tokolanda video oyo Kovo Ingila sali bokolanda yango bandeko poto tokozonga poto beta mwasete na maloba oyo soi-disant opposant soi-disant honorable alobi contre muninga na ye na kati ya parlement bolanda ne mwana ntemi aza opposant te akuwanga ni lelo ndimubili ngale wanga ne mwana ntemi ngana aza opposant bana na bota mapu nano no sala réunion na mwana ntemi est-ce que bakoy autant la opposition à Congo avec honneur baloba ke bana bato to wana bato bana na opposition bato jouer rôle na bango ndeko ne mwana nsemi et de l'opposition nana émission ndeko Kovo ne mwana ntemi aza opposant te akuwanga ni lelo ndimubili ngale wanga ne mwana ntemi ngana aza opposant bana na bota mapu nano no sala réunion na mwana ntemi réunion politique ya opposition nane mwana ntemi yeah. C'est un gourou à Zanganga.
un indépendant va voter comme un indépendant. Yo dozo un homme politique a suivi bandelo la rouge a kangi na mutu. Et ça bon nganga. Yo mo na opposition nganga ba ça. Hein? Zakari Madiengil, c'était candidat indépendant. Afin qu'il n'ait ni à qui mona, moni ko la victime ko kufela, batu ya secte na yo, isa ko sana opposition de. Opposition na yo kela ki mawapo compliqué. Yango ki ça. Mais yé moko indépendamment de son esprit à se produire. Moi na tienne mais la milice. A sont menacés hors de public. Milice reconnue. Et ça, milice. Ni association, ni ONG, et ça, ni parti politique. Béret rouge, tenu en noir. Et ça, milice. A sont menacés par rapport au groupe milice. Mais, on a tenu à vous sembler dans ces pays. À sa complice, il y a l'Iwa Boundi Diako. À vous sembler dans ces pays. Soit quand il y a des gens libres, Congo, Bas, Congo, on a Assara, on a le Congo. Il y a des gens qui ont des états mines. Hein? Les gens des états mines, vie à moto. Et ça va sacré. Constitution de garantie. Au coup, créer un ministère de la banque, ça va jamais. Moutou moi, ça a un monopole. Mon qui banditisme, ça a un monopole. Donc, il faut aller nier, bon, ça n'a pas banditisme, on doit aller, on doit gagner. On va gagner beaucoup. Peut-être que on va on se retrouve dans nos macans. Bino nyonso bandeko na ngai bosili kolanda video oyo na ndenge bolandi yango na bandi ba misusu pese pelisi bino te me ba oyo ba mesana ko kotela toujours batu na bango ba kota toujours bozala pour bango likambo ezali te kasi toyebaka yango biso nyonso toza batu tope bana ya 1900 mutu abotama na 1800 na mokolo lelo azali te biso nyonso tozali na niveau moko. Maloba ya Kovo Ingila alobi contre ne mona semi o esali pasi ezali ete ye banda abotama nanu asala réunion ya opposition na mwanda semi te banda abotama nanu asala réunion ya opposition te na ne mwanda semi ya mibale azolo ba ete mwana semi akosamba na CPI pona batu oye abomi jamais bakotikela e bakongo wana pe kanyama il faut akanga ne mwanda semi abakisi lisusu alobi na opposition est-ce que tomona déjà banganga mwana sema za nganga za guru pe oh nyonso tout mwana sema azosala menace ya ordre public groupe na ye wana ndongo monaka ba soda wana ne mwana sema bolataka rouge na blé eza ba milice eza parti politique te bundu ya mayala. Voilà maloba oyo Kovo Ingila soi-disant honorable asili koloba contre ndeko na ye toloba kaka po avandi esika moko na kati ya parlement. Mutu na mutu aza ko défendre eloko oya yela ka la kati ya parlement. Mais voilà un opposant fou à la veste kala toyebaka bato maboma il faut mona bango bilamba epasuka mutali boma il faut mona eba suki ya ndenge nini. Mais bato maboma na biso ya lelo na kati ya Congo lokola ba Kovo Ingila bakomi kolata ba veste alati chemise atie pe soki cravate akati suki mais na kati azana eli boma c'est un fou Kovo Ingila yo oloba na kadi nyama akanga nde mwana semi mais ni mwana semi azana bino kunati azana bino kuna bo umeli pourquoi bozo kanga yete bo kanga ye olobi batinda na CPI mais ça soni mawa pasi komona bato bakufi na Kivu na Beni o Kabila zo massacré droit de l'homme na mboka wana ezalaka te
bazo violer ba maman na bino, ba papa na bino, bana na bino, ba leki na bino. Maintenant to mona zoba lokola yo te ya kovo ingila obima na kati na TV o défendre batu wana. Vidéo utu leka pona Kasai oriental ba adepte ya kamwina sapu ba massacre bango a live kovo ingila ozalaki wapi ozali wapi poloba. Mene mona se mazo défendre peuple na ye. Et ça les soumouté. Tango ba fotaka ba député. Mingi o député à bas Congo. Ba député à bas Congo, ba député à Kasai, ba député. Et ça le rapport à nini? Pour na défendre les Kasai, pour na défendre Équateur, pour na défendre bas Congo. Pour na défendre ba peuple wana. Mais bino ko vo ingila yo. Oza na kati ya parlement o défendre kanani ne mwana se mikutu to moni azo défendre batu na ye mitema mabe na bino wana botika mitema mabe na bino wana to komi ko comprendre bino yango to vanda kanya to lobi no photo lobaka botika ki mutema mabe na bino. Kabila zo boma est-ce que des choses zo kilo ya kolobake non. La communauté internationale, Kabila zo boma, zo massacré, zo violé. Est-ce que vous avez déjà kilo vraiment que vous ça la procès dans ces pays Kabila kende? Zoba ya tata, Kovo ingila, mutali boma lati veste. Kala natanga Mobutu. Tobande komona ba commissaire du peuple, to bengi lelo ba député, ba commissaire d'État, ba ministre. Oh lelo soka la tango wana soka vandi liboso ya batu tango azolo bozo mona vraiment que non ça c'est un papa à respecter. Bazala ki na ma finga simple boyete. Nani abota yo kovo ingila. Nani abota yo. Oza lokola mwana ya balabala. Ma finga facile na munoko na yo. Comment un député ozo défendre peuple, topé un opposant, ozo linga lobby, oza la mutu na kati, mata ba étape na kati mboka wana, oza la maloba ya boye. Contre pe mutu, oya zana bino na kati ya parlement. Kabila zo la bino na masoko, ba Rwandais bazo la bino na masoko. Bokomi ba bumu minene, masoko minene. Lokola basi. Yango lobeli pe mbala moko échanger comme bino lokola basi boza mibalité. Na ebité soki ba bota bino ba mama po biso ba mama na biso ba pesa biso éducation malgré toi na poto malgré na ya na poto metango na utaka Kinshasa na ya na poto na garda toujours ndenge mama na ngai dikanga jamais poto ko yuko kosa ngai. Mais bino boza lokola bana ya balabala ba lokuti bino ba tibino la place ya ba opposant to la place ba des honorables alboni wa ko sakana na batu kovo ingila keba tozo kebisa yo. Congo eza mboka ya batu nyoso. Congo eza ya tout congolais. Mutu moka leki congolais moko na ki kongomani azalité. Il faut faire très attention à maloba na yo. Keba! Tozo kebisa yo. Toana kanda. Toana kanda ya makasi kovo ingila. Oh, ye pozo le bakino ne mona semi azanganga. Aza gourou. Est-ce que l'opposition de tous la kawana? Est-ce que banganga baza? Tala tato yo. Yo zolinga oko sabatu peuple congolais que non ndenge bino bozo travailler na politique na bino na boza la bonzambe ya solo mawa et ça passi boza komi boma na bino boza komi tiela ba poison bino na bino bolingi moninga mususu akende te avancer te moninga mususu moninga mususu akende liboso te
bolona bakisi na babiro na bino po ete moninga mosusu boza na ye avancé te soko omoni moninga mosusu alingaki de liboso il faut ozongisa ye nsima wana nde eza bonganga oyo bino boza kosala eza bonganga boza koavance te banda pouvoir na bino ekoti bafrontière na biso ekomi ya kofungwama barwandais bakota babima basakana bakende parceke boza mitema ya mabe tozozela bino bosilisa situation oyo bozana oyo toza nango lelo situation oyo tokomi nango ekomi koyokisa RDC soni bosilisa situation wana lokola bino bozodirige Congo wana na bonzambe ya solo bosilisa situation wana bandoki ozoparvenir mpe koloba mone monase maza nganga yo sila soni tata oyo monoko lokola mwasi osoloba mpe feke tozokebisa yo keba tozoloba okeba kovoingila nanu mutu aloba na yo te bozoba toleka na kolobaka omimonaka yo nde soki nini oza villageois outa soki village oyo na Kinshasa olingo omona neti yo nde yo keba tozokebisa yo ne mona se maza nganga te ne mona se mazosala bokoko na biso bonzambe oyo mabele na biso ya Congo oyo ezalaki kala po mundela ya akota na mabele na biso akokaka te eza bonganga eza bokoko na biso oyo okoki koboma ndeko na kaka boye okoki koboma ndeko na yo te eza nde mpona koprotege bana mboka mpe koprotege mabele ya Congo ye wana moto bozobenga nganga te azo défendre ce peuple ne mwana se mazo défendre le peuple na ye même na rassemblement na parlement oyo série caméra zalaki président ya parlement mwana se mazo loba tala ndenge bozo dénigrer ye tala ndenge bozo sa bozo mone muto ali boma et pourtant bino nde bato ali boma ye kuta zo défendre bato ne boka ta soniko pourquoi bolingi vérité te pourquoi bolingi bato o bato défendre bato na bango te boyaki wana pona ko défendre vos peuples o ba votaki bino so pe bozoka ba pouvoir ngona makasi alors au sein du parlement il faut défendre des peuples yango mona se mazo sala soko zoluka mutaliboma ezande yo muto lati chemise wana ya carré ya tango akala oyo kutu awa na potonga na koyi kolata tango eza soni ba chemise wana te boka ko intimidaka bato ba esprit faible kebaf kovo ingila tozo kebisa yo ezala mbala suka to mona yo na malobano wana bana basi na TV il faut respecter quand même les peuples congolais. Il faut bon respecter un peu le peuple quand même. Mais non. Voilà. Vraiment zaki na kanda mandeko na ngana zaki mana kanda pour le baki fona beta c'était na likambo oyo. Loko na beti yango j'espère na sepeli makasi. Merci na bino bozali kolanda ngai. Merci na ndenge bo mesani toujours kolanda ngai toujours bolanda ngai na kati ya www.masoloyasika.com soko lingo kota na page na ngezali pati ya bele ya masolo ya sika. Vraiment botika na malambo mbote na bino nyonso mbote na Goliath Black et Mombele. Vraiment ezalaki ya bino pati la belle ya masolo ya sika. Allez, ciao.